coloqué à cocaté à muta attention garçon à muta attention de ba côté là AVC maman qu'on a n'inga sa crise à kangamati lelo n'inga sa mabengi te wora pena abna pecha kofi le bla monyango aleki na ba chaîne azoloba ate wora merci wora se pena ngota ako se bete ko faire artiste pas pambate bon ce kofi bo kanye bon se ke riche bo che pena singa loko la taba to wata ngalo ko kanye bo yane bo c'est que fabricants ba ko linge ba ba kene bo mais respect à l'artiste bokechu ko sakana na Tshisekedi Tshilombote amuninga na yote yo zato solo je kizengi moi si mutabo mao bokechu moi si mutabo mao o moni yo to solo je kizengi wana ninga poto kana Bruxelles wana moi si mutabo beta moi ça betia bomie moi la so vérité pour moi ça na pays munene bo to so présent bien la ville est calme mboke za kimia bolingi nini. Salut fidèles internautes, nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Un réel plaisir de vous savoir très nombreux, en train d'attendre cette belle émission. Enfin, je suis là pour vous servir, ensemble avec mon invité de ce jour, à la personne de Venjora, leader américain, Njora Fati Béton, Njora Wata. Babi bientôt on la Mikili. Ah, Venjora, ça a 4 jours dans Mikili, mais au moins, avant qu'il n'aille en merci à toi de la nation, tonton Banda, patron de clébois.com, Pichou Manga, boss Lady, moi c'est à Pemé, moi c'est à Tatou, merci. Herman pour ancien garçon slim, merci pour notre veste et puis Motonanzamé Berger Junior, merci beaucoup à toi. L'homme des urgences, Claire Bobou, la Babyface, les plus beaux de Paris, et puis Laetitia Mboma, la mère des jumeaux. Laetitia Mboma, merci beaucoup, très forte. Comme je l'ai dit tantôt, je suis bel et bien avec Kissinjora, leader américain. À qui? Leader américain, très bien habillé. Hein? Gaï, Netska aux États-Unis, et pas Trésor Bolozi Bangwa. Ah, Trésor Bolozi Bangwa. Trésor Bolozi Bangwa. Et on a pas mal. Netska na Dallas et pas Mbo Fabila, motema Myriam Likunde na Donaton na papa na Christian. Netska na Bruxelles et pas Mokas. MK Saint-Alice P Bruxelles. Donc Netska na et pas Marco MK Saint-Alice orange comme CC maintenant na Kinshasa. Netska na Londres moi mama Miline Zemba. Ngane ki sinzo na awa. Chaque jour, c'est la sika pembe, kaleso sika, na ataka sika. Kaleso ne ba critiquer tika okota ba kaleso kuna. Hier no ba ma kaleso ngaki sinjo. Oyo le fois parce que ba so kaleso la ta ya tombola. Na ngota tombola tena kinyo. Ah, na ngota Kinshasa ame ba tena ba poto na ta tombola te. Oh, na ba tena ba poto. Surtout to ta tombola. Sino to ta ngo. Mais Vicky Mbela na la ta tombola te. Yala na Londres. Ba tutu ba lata. Na ya Willy Mouchen. Ba tutu ba te. Ya kaka. Ba Mélanie Inter tu la tête balata. Oh. Hein? Ah. Ba tutu balata, tu balata. Ba chanke ta love pe balata. Te ya. Ah, bon beko. Te le capaccio pardon. OK. Na boy na. Bon, toko ta musique bala moko. Et ma blane si menga pe alata. Vicky Mbela ni papa na miaki na tonto tsamu na pe balata. Tolata bisoso ngati lo lata. Na bona gbo magazine kitoko za na Congo yo somela ba kitoko. To kana so kitoko suta kitoko na bien. Album ndenge nini? Wala ina studio. Na za na yo kaida ba chant. Nena za bana za na RTN syndicat toto sisi na yo. Ah to za na bon vent. So na siska na coach na la voix. Faut préciser bon vent espace malanga please. Na yebi. Na komina noté. Espace to ali pardon. On y matin Kinshasa. Des gars, on dirait que son paradis, son Séoul. Parce qu'il propre. Bah appelle ma buffet ça là. Na le buffet déjà. Ah yo le déjà. Ale makoso na loso na ponduna. Na ebite bana nyoso kwa. Donc Venjora ça va. Nazo kota na sa mixage ya nzembo ya Saint-Valentin. Ya Mireille Machingu na sa mixage ya nzembo Ketalo. Na sa mixage ya nzembo ya Gisèle Tati, mère double moté magique là. Non ça la mixage à dire tabao non ça la mixage ba
ba mastering OK nanga malembe nanga pe mbango te nanga pe pressé pété et pour alors nazo album nazo banga kaka mteko ekoko compliqué album nanga muke mi ange mi demo oh ya héritier Watanabe ya fira nanga Watanabe tika mais Kofi peut préparer album surtout yango nazo yobate de toi na 3 albums toi c'est là là c'est la Kofi abimisana ponga na bois quand on était là Kofi à niveau du koroma kasi oso bimisi Kofi na Wata ba ko mela yo keba oui ba ko melanga oui oui oye bien ngo ya ngo c'est samuke non pour samuke una bisa fa bango una balanga na mais ça va bango ba ko so ba bimisi ba dinisi ayo ba nisanga ti ba tunanga wa mikolo na kid bina file même ta beta ndena yebi bina filete ndena bina filena innocent mikolo ba makasi Herman Amporo est-ce que na kosi bino ba journaliste bozo pesa tu so bitu makasi na musique congolaise mais wana ba musicien na bozo pesa tu so bitu makasi na musique congolaise nde par exemple sur le bic nze mono ça succès bozo régner grand hôtel wana beta $50 beta na showbiz beta concert à VIP ne wata beta na ba ville au senti pendant que au et pas dans la ville ba tu ba yelo ka ba tedi kende aye a continent na mama banda casino mo sei ba ye succès mo subino bozo pesa ba so mo subino bo pesa so mo menga ka so beta na ki azo beta wapi na ba bango ba bota beta te biso tant wana c'est pas fallu pour prendre au santé ba 2006 gros chemin bimi au senti pendant que ba grand hôtel to fala so beta ba album on a ba concert na ba brazo ça type na ba sala mystique $50 VIP ba tout peut plein mais tant on a succès ça ma succès les la ngopé pour faire la bon na droit chemin vraiment album na et bon ça ko abeta na ba Côte d'Ivoire partout abeta na ba Mali abeta na ba Cameroun plein ba sala VIP ba $150 ba nini abonga petit lelo akena mbala moko bino ko sum de bisike lo mongo so betelo na ba chomba batu o 666 bar mo ka reche et puis na so ba DJ Congo bozo beb sa musique congolaise ba DJ na biso bazo fula banze na biso te na koti bar mo ça bon ta fula nze mono ndenge nini na koti bar mo MPA na mikoleleki ba na kota ki 2 heures du temps no ki confiter wa mindele kaka ba choko tout est en solo monsieur donc on a autre actualité mais au moins avant de commencer autre actualité par rapport à l'album na yo to zongo bel et bien na année au 2019 na boire mon dame atami bala pamba ba chanson promotionnelle yango wana okomi na boire Keta Love et puis na boire Mireille Matingo et puis mais bien c'est bon non t'as la Mireille Matingo Gisèle Tati mais ça va te faire bima parce que quand même te fait bien la depuis to banda ko sela yango ça filme et dans ça clip clip cinéma musique cinéma ça filme et quoi ça date déjà 3 ans et non ça ne tout il y a un Robi Vwemba display en couleur mobalo à l'équipe Basina Kitoko il y a un beau il y a un de Genève Jacques Pagné Pembe il y a Bogar à Genève et puis sans oublier Bombo de Genève Jean Ketalov Yaya Bombo de Genève et puis vient dans Wata na Mikili ah mais mon Mikili a 4 jours il y a 4 mois même ça 4 jours oh Wata mais mon Mikili ça confirmé azo manga Mikili alinga to keka ne on habite na pousse l'année prochaine Wata bilanga lobaka déjà c'est pas déjà futur Mikili ah tika moi la pe bokete Wata no kene tembe avec Wata kende tembe amda tembe azo préparer déjà salle moi nene to beta d'ailleurs ta son sa musique na Mikili ezaka musique et to beta mama osongi sapo Kofi pe annonçaki déjà Robeta Betika to ba Congolais ya to bomana te soki ko faire Robeta Betika fallait Robeta Betika Wata Robeta Betika to ba Congolais Nikolomo ça fallait trop hein ça fait nazo ba vérité oh yo apeti Wata maman ça fallait non ba vérité fallait pas ça moi ma beta moi malam pas voyons ça mais le moto ça $50 eh tika za bien fallait changer la qualité ou nini sous ko faire pekisa na la moi ah personne finga fallait souffler là que ça souffle na JBP Kato sola bien yaka. To sola bien petit. Mais à JB Kofi autorisé. T'es autorisé arrête là. Il s'appelle Kissinger, leader américain, l'unique étranger, Njora Béton, Njora Wata. Par là, présent d'autres actualités, mais avant d'y arriver là, laisse-moi remercier. Merci à toi Vicky Mbelani, papa Namiake Kimberly Beverly, merci. Et puis tonton Tiamouna Palace, Joël Tando la poule Gamotumoro bien. Gloire Diasonama, Tour du monde, Luanda France, Portugal, Tour du monde, Gloire Diasonama, merci à toi. Et puis Gintanda, papa Nanaël, il y a Willy Pensiene.
grand frère propre, mais c'est les Parisiens. Il y a Willy Pensé, les champions Adol. Merci beaucoup à toi. On a La Rochelle, Wana. Viens du Wana. Wana de Tonto Tiamuna Palace. Batunangai. Viens de côté, on a été. Moi, on appelle vidéo na style Mobi. Style musicien. Mais j'ai maman. Babé vient alinganga matro. Tu m'appelles Laetitia Mboma, la mère des jumeaux. Laetitia Mboma, la mère des jumeaux. La mère des jumeaux. Ah, ma passe. Ma passe, il y a qui toko. Il y a bazar que faux jumeaux. Moi c'est mon balier. Laetitia Mboma. Laetitia Mboma, félicitations. Bon, tu m'as gagné qui bon na été. Tu m'as gagné. Azala kiawa. Oh, ya mo beta ba kwenda futuka. 2 semaines une semaine. Ah so la mabe je ne fais malonga total fel. Ya nangai. Il y a Roby Fouemba display en colère. Maître Blaise Beko 5e der coach olympique dans les là fort. Ah tozawa pi otunanga espace malanga. Bana poto outi partout. Mikili mboko no soko uta so lungo lia bien. Ozala bien, ovanda bien. Ah oka na bova. Ah oka na quartier mon habité vraiment. Quartier ne penako. Ba quartier ni Liverpool azab. Liverpool faut kotako. Liverpool quartier Liverpool azala ba guerre na pakalingo mon ko tine mission la biso bakota kaka to bongisi bongisi na pakalingo ma na Liverpool bon na yo kabino obengele ni po mission za ngana mo ko tine na Liverpool yaza mwana ya quartier bova de so komi bon va moniete na eroka ça dit c'est au komagité no obenge ga mo comprenez que nous sommes en direct comprenez ça mais basala ne eroka ça de bengi ka ye moko eroka c'est pas côté ko tapé de mutu la tourna e alors, merci à toi, Herman, pour Garçon Slim. Nous sommes ah, ya Willy Pensé les champions dans la La Rochelle Liverpool jenga ba bengio yo moyo ka sona kisinchora nyosto ka bobo moral mais yampaka mais Bakali Prince bonjour na bana toi poto tasco place na gumbi ba toi venjora leader donc ça ba sala ba pesa ba tu bankambu on ba baza ba leader ba boulot biso to sala bango baza ba papa ba yaya ba maman o ya biso ba pesa biso vie ba pesa biso couleur que le loto koma ponga azakana 5 personnes dit Manamamba TV. On a bien conscient. Ah bon? 20 jours, on a nos leaders à Sawa. Leader. Mais 2007, on a une classe 20 jours à Koumissa, droit chemin. Il y a grand pote Fali pour pas autobéter les solo dégâts. Fanatique. Orchestre la bango. Fanatique, il y a 20 jours à Namourona Liverpool Djenga. Merci. Nandi Marali Soussou. Viens à Rochengand. Na Rosa Lenga. On a Baba Vie. Souka. Ba Vie, ba Pessi Batu Vie. Nandi Mara. Viens à Moussaka. Tu vois? Nandi Mara. Viens à Sankara de Kouta. Obligation otanga gete ngala siniga ngala loba wana ba pesi ba Sankara nde makambu na pesi na idéologie 5e na fandigara na viena Dadimola Dadimola ko chaka na makambu Dadimola poto moyete Dadimola zana mikili il faut de le belango blesse les mots zana mikili abungi nzela obungi moni bilenge ki tala fenjo obungi moi talent zali moi mayele zali olexanga be mon asolema ndeno obungi c'est idéologie boy na moni na image mo simbi ko to ko ta mala mona kati mission la biso wana ça entre parenthèses par rapport à appellation de Liverpool asa na makamba ko loba par rapport toujours sur la sujet ba pakalingoma parce que ba pakalingoma ba longwa ba sali new style na bango et new style wana ba panzani na so be information sur est vrai mais au côté li social nga loba sunini Liverpool pas loba bazala ke siga moko baloba mabe pona vie nga wata lelo ngane to sanga na plateau oui héros yaka kasa di pe faya héros fokota ba diable na ebisi que la poto tika ba so ke ni mumba arme luka benga ngana maître novice biongo papa na nushka ba benga kingai on kake no bangali soso baza ba vrai chose bon mbale pana za pra au la pra kaleso ne pana tellement qui sont ala kota sukuna na tu ba kokata bango mbane ko la pra kaleso e bande yo mo sola bina ba yo ba bio mo sola bina ba arnaquer ba ambulance ba tutu ba pakali na sola na mutute na ko so sa bango tebe bango ba linga fela nga watala la rien mais en chibi de mon attend bango ba secret mini pour ça rare mas
erreur exacte ça juste vous avez place moi molili bat bazana lumière té lumière au banc bandoro lobela bazana bango te prévenez que banda balongwa ti le loka makolo na makolo bata molora ba bleban na banzela na ba moto eloko ezana ngo kunata donc mi un botika bino ko embrouiller mi ange mi démon album ya mokonza mboka totolino moto na tembe ouais ko timisa tout tembe na ndenge mo ya mabe au niveau botika bino ko embrouiller mi ange mi démon botika so comprendre bino basa na bino bino pe boye ba ina bino bete ba musicien mike prévenez que arnaque mi benga oh moto moyembi ozono moto moyembi te ozono moto molambi ozano cuisiner alambaka fofo makamba salanga na ndaku ya solo fongola banzungu ndaku pamba yali la ranzala pechona na klena moto moyembi te arnaque ko tuté moto molambi comme les comment moto molambi alambaka ne pamba mais c'est moi sans succès na biso na ba maman pe invité ba ko déclarer ba comment so ba leka neni mutu na bino wana on leka 4 mois pas 400 pas victoire on leka pas 400 pas donc tout le baku to yebiete pour soni na banzela soni ozomona makambo mais par ngomba passer c'est bango fausse affaire fatia baba vana ba wata nde makambo patron de patron merci mi ange mi démon nazala Liverpool la Liverpool di baba ala show Venjora pakali ngomba za muke omoni ta on a betaka lisolo ki pakabala na maboko na nga pakabala na maboko nga lo ba on émission monko pona yeba kiango abana mbongo héritier et puis c'est là et là la Venjora lo ba ngo fidèles internautes qui pakali ngomba abala na mbongo ya héritier alors Liverpool jenga pe azala wana te yo si yo sala no ka nga na servir ye azala wana alors par rapport ya obala ya mbongo ya pakabala na mbongo ya héritier na alobi ki abala na mbongo ya héritier te o expliciter yango mais ce que ces derniers temps au mot comme sona makamu ya ambulance à Saloni. Mais il y a des ambulance, ce sont des distraits. Mais pas ça, distrait, tant qu'on a bon dimanche, on a la team, on a pas eu ambulance, ou tangola, mais on met rien à yo. Au bon gâte na vie, au moins il va te loka bango, bon gâte, faire une invention au bon guité, ou ba robine ba bonga. Ba depuis ba bonga, ba fabrigas ba bonga. Au faire une invention au bon gâte. Na mawa moto na tembe totorino, a joué à pesio maka pesio générique. Au tchak sport na kisi, musique ya kisi te. Au kola a tchak sport na kisi. Musique ya kisi te. Musique ya kisi te. Musique ya kisi te, musique ya makila ba tuté, musique ya kisi te. Musique ne kande fe na blaze bula lo baka, yembande, betande, binande. Musique ya zabo. Mais ça kitoko, nzembe ça kitoko sile. Ah fe na wata mi ange mi démon. Umela yo ka Liverpool. Te bango ba cha mutema na kisi. Ba pesa générique ya mobimba. Au kokate. Qui se met à la musique? Qui se met à la musique? Cette fois-ci, ambulance aux amouké, au Kenda Nipoto. Merci, moi, on a l'équipe au Kobanda le loti lobby. Kunzardo général et Tumba, l'équipe au Kobanda le lobby. En plus, au Kola la première nutrition. Oh, Nagunayo, Basanino Lelaga, Batefeno, Bakitino, Balutuno. Nous étions Fufunayo, et Kateli Fufunayo, et là, on a salon. Aux amouké. Na reba animateur ko ngo sangsa te ana ko zongo wapi mtafana na ngiringi ko te mo wone mbule betibo so de lion le yimwa misa obima autala pesa ochalokolo misa wana sikola parler pakali ngomba pakalingomba pakalingomba kutu libulu monde mbule betibo ya fana na quartier ngwaka do 4 avenue Zando donc quartier ngwaka na sikola la trop cher ebike ngwaka ba grand prêtre basala na ngwaka wana ko saba chete mais ba grand prêtre basala na ngwaka même pas kaza grand prêtre te pas kaza grand prêtre ta ko ça appelle na rien ba grand prêtre te kamo pesco à part pakana no ambulance à salon lisusu nini te ebike ambulance animateur munene wapi place Bercy na Kunzardo basala ba moi la génération biso bo d'animateur basala Bercy na Kunzardo to batikali mais batu ba fait ça batu o bo kana voix bill o voix c'est le maman na dio ne ba leki bango yebisanga pena ndeto ambulance aboka wapi akenda ni poto bersa kenda poto Kunzardo akenda poto esili na katibale ambulance oza muke na katibale pona roboya koloba po Bill Clinton aza grand frère ndeko famille ya goga et puis babi new style on peut panzani à solo ça solo new style et panzana kala babetaka générique bana potone c'est une vérité 20 jours ayeyo babetaka générique est-ce que na lokaka bango ba panzana na loka loka balinga wata kufa wata panzana ni ona loka ko kesa ona pene panzana ngo mone le panzani le to sangani na hero kasa di ona Liverpool on sangana bango na kasa di Liverpool na Benjora Dieu d'enfer trio aux amis ange mi
démons bato internet biso moto kangi mikolo to taka trio mikolo ta trio te sege oza succès to ebanité émission dans tala ngote na ninga mi ange mi démon album mabe PDG Pascal Ligado wana batu ya héritier ya kati pakalinga ya sambrier na ba Lambert Itoyi tika bo PDG Pascal Ligado nga kota na mangambo mais yebite paka biso moto bomba na bova moni bo feza quartier résidentiel venjora ka skoli solo tango nous si les panzana ki biso moto bomba ba betela venjora li solo na bato ba tela biso to betela solo ba ta ba na musika ba betela aussi kwa face ozo apero neps ko bana poto venjora yo témoin na biso moto nous si les panzana ki paka kolia na ye 4 mois pané 5 mois pané peine victoire na boko na nganero pas kaza na rien abala na mbongo héritier omoni ko banda coutumier na venjora pour ngata l'émission mo oloba pas ka c'est à contredire pas ka o venjora leki yo somba car liboso na yo apela ba parler la ki ba parler a mata avion yokutu soko mata avion eza grâce ya wata mais oyebite est-ce que pas ka pena mata avion za niloko paka mata avion ake fu d'ici akenda kutangola nzela makolo akenango tika boye yo ka tika yanga lo basela isela hero akatisa ma ya bangando na makolo mpaka kenango la na nzela makolo bongo azamonga biye wapi ata yo moko soki wata te soki wata te akenda angola na mbonga wata akenda angola nzela makolo po azaka na eloko te alobaka yoka na eloko alobaka kokenda alobaka boye ayese biso na ba Liverpool jenga moni kokenda nga angola kozonga na ngai eza kobonga. Est-ce que Mambozo lo ba PDG Pascal Ligado ayebango ayebango très bien obongo yo ayebango c'est ça histoire ba prêtre belé ba ayebango bien nati ba Ridi Kamere ba Guillaume Kamere ba yebi makambo bien makambo tozolo ba ya Willy Musheni ba yebango très bien ba Vicky Mbelani ba yebango makasi Vicky Mbelani na Londres on a monstre na benga ke diable ko ya c'est là to non zongi la yo mais par rapport ya lisolo nde ba relater au Vienjora banga ba bo orchestre vient na yo wata parce que Njora ba mo benga Njora wata ni no rolo ba par rapport na yango bon ngana basalika bien non so na vie wata faut besoin arranger vous êtes dans wata déjà en contact déjà jusqu'à présent ma soleza nango vie mon bien solane bien to tera yo na studio ah ba tela bango na wata na studio to tera yo na studio ah ba tera bango studio ba sa vulo bien Venjora ba humble serviteur ya Congo moni biso pona wata to ebité to bisaka bana poto ke mianjimi de mozoya nous si les a été preuve année ba kotaka studio pona générique Venjora na beto lorsque li solo pe pour la deuxième fois pona générique à part générique nan ba bokata photo motegi ya chat mais grand chanteur bazana grand chanteur anini okate moto molambi yo pengo boye bango kuna grand chanteur asate kuna moto molambi alingaka se comparer nani moto molambi mais arnaquette moto molambi moto moyembi te po moto moyembi za moko mais c'est les chanteurs héritier wata na be papa na ketia papa na héritier na mona ebintu leki ya pongo potiak leki ndeko ya iso mobali ndeko ya dima ndeko ya pegi di binga na poto ndeko ya Cédric wata kulele wana baza ba haut niveau moni héritier aza moninga na bangote preuve année balia na mutoki agoka moni lokola bolia na mutoki agoka silelo mais balia na mutoki héritier neti ya no mpaka yano mais yano solo la kaka yana ga Dr Kinkani ya mpaka nde yana mais mpaka la vie là afina afina biso wata petit na ngai mpaka petit na petit ba petit na musique ba combien yo zo so mambo yoka Venjora pas dans musicien te to tiko confond c'est très simple pas musicien te pas dans musicien ta ko boza musicien beta mbunda na maison menga tonya tangelanga leader nini ya mbunda oyo kasala asala groupe asala pe succès na mboka o azate abeta pe mbunda ngo apeta na fikinga na otokoli na kin ozamona kin paka beta mbunda wapi ata na fikina na pamba na to mona ba héritier to tolino moto na tembe ata na fikina na pamba eketo kuta fikina leki po ya za atikala ka bongo ndili abeta mbunda agenda oyebi ke na kimbunda pressé agenda ko yiba Venjora foka masolo po abando beta ngo ngana pesa ka information clé agenda ko yiba caleçon ayoka ka masolo yoji agenda yiba caleçon ya vena biso Adolphe Domingesi na single mais Venjora tamamba pesa na Venjora micro est-ce que ça solo pesa na loba ça solo confirmango cha micro Venjora loba ngai na okosa te paka apako yiba caleçon ya yoji na single ya yoji na tuna ba benga ne pas Adolphe Domingesi ba benga na ende ba benga na ye
akenda koyiba lisusu bilamba ya ndeko na biso equaliser na Angola ex musicien Fali orchestre va vient Njora yoka pesanga sila bwende te ana mikili hako na souda equaliser putala papa equaliser poto ya cimetière ya solo ya musique na journaliste bakena poto basila boketo sa succès na poto ya musicien naosika pa maboketo na kanda boketo atumbi drapeau ya Congo akati yango pesanga drapeau eza bien te donc c'est une exclusivité drapeau yango oza Congo mobimba ezo représenter biso somona football ebeta netele na kani wana omona pena boye pena boketu ozwi yango vraiment okati yango olobi mboka biso zonga Zaïre ozo mériter prison même la poto a mérité prison boketu na répondre yo oza elo côté papa moko mukolo ya mongo okenda poto oza ba black drapeau Congo osila au niveau na biso de forme tout le monde akenda poto na ba problème ya Congo te akenda exil na aye le loza l'aise velongi fongwa mi fi akomi à l'aise boketu longi za okangama oza na poto longi no kangama oze longi mabe oyeba koloba te okenda poto muta bengana yo te jaloux ya ba congolais et puis ya ba musicien ko oza jaloux peut-être biso ba concert ezongi na poto ba concert ezongi na fallait autour na Canada par kuna ba fourmi rouge ba bi baza sur na problème te ba fourmi rouge concert ezongi na poto boketu oza ne lo côté oza muke oza ne lo côté nga na répondre yo bino to bokenda poto bosila poto ya cimetière na ba journaliste ba na poto sila na ba misa tu bona poto bosila preuve ani Bakarine Mokonzi ba sili nyos tout te pichu manga la na poto te ba pichu manga ya basa ba ya poto c'est ba uta ba kienda poto basila Bakarine Mokonzi bo kingunda abwaki ngunda toucher kuna tetika te to le blaba ngona bokechu basa balingi Kongo te Karim bokechu na bokina na Karim Mokonzi na bokechu bala kamoko na bapaka lingomba basa kamoko batako bisa abi paka lingomba na Karim Mokonzi na bokechu basa kamoko moni Karine Karine mabena ye Liverpool osika andima irita ne loko te tia koma poto na irita mtamela ama wanga te wana biso tout ebi wata mtamema poto mais bakali points omoni moto abota raté azana ma batu nana bota raté mais batu tu basali succès na nana bota vient sur pa bota yo vient sur kutu kala bota tongo mona parole Liverpool na bota parole te arrête ka jinga bota Hélène Kalema bota batu tu to bota basa ka bota yo ngai na ebisaka mais Mokonzi ka cité le tita azala sikizanga mwana akepoto ayoma jaloux ya Cynthia Kapashi Cynthia bota mwana mwasi kitoko Cynthia bota comment finga ebe akomisi kone di jaloux ya Cynthia bowela na Cynthia soki banzela na bino yo leka kuna bate banzela balekaka ya leka kuna akanga mate zuwa bota te batutu barete ka jinga noela madinga babota Hélène Kalema noela madinga to pesa mbote abota avake de poto ne mamile la mabota pichu mangaya me Karine Mokonzi bota te zuwa pe yo kina poto bongo sila to répondre te po sili na yo po batu ba kina poto ba sila poto ya cimetière là na opposé na Belgique ba bengana na Paris siko na Belgique autant mona chassa bilamba na poto 3 personnes mais baza na mwana moso soki gel show faut tanga ba komona bino to na 20 jours to rêver ça bino bato bobota na pasi après gel show mobalo sara na ye azana virus pene oza na zemi na bongo ti ozo toucher virus nini ana mais virus obité que ça sida oh ba MD serviteur to bomba ebola pesa ebola te ebola ku te bigi ça mais sida so ka sida stress alibela na vie na ti mukolo to ke kundo na Necropole yo ningo za bo etes za zemi ano za nango ba bengana ke pa le kechu pono lingo yo comment attaché de presse ya goga esimbi te ba bengani yo ba vinjora basa biso to ça de ba MD serviteur non le bela wata tina suka serviteur zanga ba ex wana pakat pakazanga ba ex na biso pakaza kama kona bokechu Bakarine Mokonzi na ba gel show azanga ba ex ne di gel show aza ex te azo mobali ba tupe mobali ex nene nani paka mais pas que ex na ba on fait la misère divise ba to fondende mais ba to cimenterie ngelo banini ba pede
Oh, mais oh, t'es Tikabo, il vient de rentrer dans ma petite no baolo. Tiens, on a le banon Bokechu. Ok, t'es au son, il a Bokechu respecter pays, respecter Mboka Mounene, le la RDC. N'était pas na poto, na Bruxelles, beaucoup bête Bokechu te ponani. Bokechu m'a sarana Mboka, so pour la par drapeau na biso pe. Baso bête te ponani maman ça pe na boba. Ako sambu sa pays Mounene boy. Azo Mboka so ezo Zaïre. Ndeko mo butu mongala, sala mna ta courant Équateur. Yo c'est la fatia mo courant Équateur. Kaka fati ebe mabutu zoya. Kaka fati na biso da classe au fait. Ya mabutu pe déjà. Ebe mabutu zoya. Kaka fati wana kuwa na maika mingi te ofele. Babi classe au fait na kutu baba enseignant catholique ba sali ba grève. Ah catholique petit so mama boy pardon président babi classe ofele. Nanda bango ba ko sa catholique. Ça la kuta. Ya le kuta classe ba catholique ba ko sa bango ofele, tata bango ofele. Zalo Liverpool. Bokechu ko sakana na Tshisekedi Tshilombo te amuninga na yote yo zato solo je kizengi moi si mutabo mao Bokechu moi si mutabo mao o moni yo to solo je kizengi wana ninga poto kana Bruxelles wana moi si mutabo beta moi ça betia bomie moi la so vérité pour moi ça na pays munene bo to so présent bien la ville est calme mboka za kimia bolingi nini asala pena ayiba pena mboko te asala pelo ko moko pété babi wana mai bientôt félé wifi ofena wifi na wifi bona nelo sona soso fena atika na so vérité tika boy batu tout on est so fofati ya présent fati RDC Mobimato la loso na soso Kinshasa ou RDC Mobile RDC ya présent RDC oh RDC loso soso félé na wifi ofélé wifi parce que ba content ba irani et uta c'est so quelqu'un na téléphone to reçoit répéter téléphone tika tika téléphone ofélé wifi ofélé téléphone ofélé OK place ba rotia yango na ba commune na bino ba besoin téléphone peuple congolais aussi marque de soligi pour iranium na ba content et ça RDC na so vérité qui c'est que ni ngazana na ebita so que élection ça masu na mboko a comme roi tika Liverpool c'est là en tout cas président Tshisekedi Tshilombo Amulumba classe au filet a commis roi moni na Congo mai kutu koloba te po fleuve ko kaukate qui c'est Nicolas toi voilà moto classe lo lienza beti classe tata bon mai lo ni bon mai kutu mai ura biso monko mais biso monko téléphone ofélé nyonso tano so ba hôpital ndako petit la bosene yango na hôpital papa na biso mutaleki azate biso dokola na Congo ya pasi yo muto yesi sa biso nzala yo yepo na biso babola en tout cas vraiment le peuple d'abord tout ça bien touchable pour toi aime les serviteurs Congo tala le to servir nation yo bagi to c'est la rara vision na yo biso do servir ka nation congolais tout ça pour na yo Bokechu a okufane na poto moi si mto boma yo moi si mto boma kala mingi serviteur okufa o sala rapede to so rabasi moi si mto boma yo rapede ke lo mpaka mpaka baza ba pede yo Bokechu moi ça so boma kala mingi moi poso po obubi mabena na basi paka ndeba ko so drapeau na biso kati to sala mboka mutu moko ba pamba mutu moko sa o sala pays munene bo Bokechu zela to sigala yo là si ça na Liverpool non si ça Liverpool on libéré oh yo boya kende mission Liverpool azana okete voilà si c'est mission Ventura oh les amakam voilà c'est mission bon zela to kota malamo actualité musique avant to zongela sous politique venant Koffi Olomide bakanga ki façon bakangela ki babenga inga ba Vicky Melanie na Londres ba tonto Tchamuna Palace babenga ki ba maître novice Biongo papa na Nouska babenga ki et puis Joël Tando la poule gamoto moko bien na Claire Bobo la baby fest les plus bon à Paris wana babenga ingai babi Prince Bakali nde bakangeli Koffi même ba mamé Milinzi ba sepela ina ngote qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça ouais en tout cas ça passe na mawa non c'est un président so fati ou ça gouvernement sika mamba sika ou ça le peuple d'abord ba respecter ba gens de l'autre na biso ba respecter biso bandeko na bango biso bato to fana na bango na Congo metinga ki sinjora karene mo konza tinda bakanganga niveau ba kitelanga na ndako na oka somo na zalati o banga bako kitelanga na arme ya ndenge wana te nazaka pe na palente fala tina bakangangai ngalo ba vérité nzola kendaka ba yema mona sauter mur nde bakota lupangu bakanga kwanti kwa naza nata na arme moko te bakanga bona suba okanga bela de bokanga criminel ngako kisinjora nde bakitela Koffi na ndako na ye taka Koffi azarana na soda na kati lupangu na yete azarana maître te o ba otuna Koffi ba maître na bango te
Wera ça ba soda. Wera la ba soda. Wera ba soda. Wera ba policier. Wera la ba soda. Wera ba soda. Wera ba soda. Kena avenya wera okuta ba soda. De seul mise wera ka style. Ndenge ba kitaki na ndako Kofi Olomide chauffeur na ye oyebi garçon na aza vie na coloqué aza ki wana ndenge mona ki ba arme bimela ki bango bato so attention akoka ko supporter akoka te mbali bosa mona ba monika ke ba ke bo makofi na ngoi et puis ba ta civil miti Kofi amutu moko akene pa imoko te amutu moko boye kaka convocation en tant que star ya mboka et puis ba pesa ba prime de mérite ba l'ordre de l'OPA ba ka pa mate ba pesa ba na ba pauvre papa lutu mana ba regarder nde ba kanyala Kofi garçon na ko supporter te papa batu a ko ku fatigue moi ça bana ne so combien na famille na yi siko président Fati te la sur le Cambo bako kanga peuple congolais bongo te mutu bokanga bongo kuluna ta kuna bokanga bongo kitoko bokangi kuluna botie na voiture bolengela petit nde niko l'accès soko na gambela tu vois après pas 25 oteke bijo na piko soka tu to libérer OK na yo bosombele makoka ma secret botie na kata taxi bozo bondela moyibi kuluna bozo bondela bonabo mais Kofi Oazana armete et l'autre côté de l'homme on a akufi papa Fati te la sur le Cambo pardon papa Fati te sur le Cambo fisto coloqué personnel mon frère à moi naza notre pas Kofi Olomide venanga Kofi courage na bi keza passe na mawa na micho fiasa na Paris merci na Gigi Amnas maman na Victor Abraham Motema Tutu Roba merci na Papizila honorable Aboudou Sama garçon de science na Lyon ya Guilhem Maindo le mannequin de parole tunenga na mama Kofi de bako kanye soda nani fisto coloqué à kokate amuta attention garçon amuta attention de ba côté là AVC maman qu'on a naninga sa crise akanga matilelo naninga za mabengi mais est-ce que par rapport à Liwana Yoana oyebi ke batebele basalaki choqué parce que ça événement boy franchement peuple congolais nyos tout o ba benga inga prince Bakali en tout cas ba sepela ina ngote et ça non famille musicale na ye et si matanga famille Kofi asali na musique à Congo o to futi Kofi yango ko humilier bongo o tu Kofi asali na musique à Congo to pesa Kofi ni lelo Kofi Olomide banzembo na ye elingisa na ba love biso kaso mwana mikolo ngoti na moi chéri non moi lettre wa téléphone ezate o communiquer na lilo ba Kofi a komaki a yemaki pardon moi nzema kuku moi SOS o lokimo lelo ba mongo boy o communiquer lelo to ko bango parce que par rapport à arrestation na et ana seul artiste misemo na landa qui est tika loba yango rason vraiment respect waka yo moko ete wora pena abna pecha Kofi le monyango alekina ba chaîne azoloba ate wora merci wora se pena ngota ako sibete Kofi artiste pa pambate bongo sko Kofi bo kanye bongo se geriche bo tse pena singa lokola ntaba to wata ngalo ko kanye boya oyane boya eriche boya lo wata bakanye o te tika exemple wata la poigne po kanye wata la boya wata la bongo e kas wata la boya pour l'arrestation Kofi ya sepe na ngote sepe te mutiti wota sepe na ngote senge vela fosa la vidéo osoba c'est que fabricants ba ko linge ba kene bo mais respect à l'artiste ba linga ba kene elo mais respect à l'artiste c'est là et puis eloko la même ba mécène ba benga ba sepela ina ngo ba wili mushedi nguta sepe na ngote et puis yo ka di kambo sa suwana to sami réunion ba jeje fula mambo que Kofi ba longa mboko atetika watu ça marche to pone les deux pays azoke kufana ba mboka nini wana Liberia tika to OK vana Congo Brazza to mboka po un jour to perdre ba lingeta wana décision bozo ina quartier la to ina quartier te Kofi aza ko to tele micho Kofi na Paris aza na Paris mais local linga Afrique trop yo to lingi na libérer ngone pas George Weah kuna ozala masana président kuna ngotonga ma villa na fa na pour mboko ni to Kofi sala nini vraiment Kofi bena sani na mboko na mboka na ye so biso de to proposer mais na répondre biso te ko faire linga be sikita sana ye donc mon cité na yo bazotala de partout dans le monde tous na clebois.com ba PDG Pascal Igato ba otala yo Pascal Igato ko yebi oh on a pas mutawatati boss ba patron oui wata pas que trop président Désir mutavie na wata alors ba réserve mondiale à pétrole Laura Sokoko na Abdul Mfondo ba otala yo réserve mondiale à pétrole Laura Sokoko et puis Joël Tando la Pouga motomoro bien Herman Amporo Moyibi garçon slim ayebi et puis
l'homme des urgences Claire Boboula tu remis pratiquement dans son entretien merci ils ont eu plaisir à toi yamba yo parce que MK5 Alice Owanjikoi maman Cécile Motema Bernard champion Adol ya Udi Pensé ni maître Cédric Mandebo maître Lourouetu papa na Amelia Iraya na pese mbote gi basket yo yeba chance ya sir vitesse ko le kawasani nyo gi basket na mechana etika asima ke tango yeki ozelo wote lote on a ça qui t'etika ngana joaki yo joaki na zo parfait c'est yaki écoutez on a même la bluetooth bon montre na même la gueule montre bien montre il a gi basket le la chango te gi basket que tu veux ah yete o ya maso la mabe ti asola bien gi basket asola bien ande mo maître Novice Biongo maître Besbe quoi nani PDG Michel Mbongo patron merci beaucoup PDG Michel Mbongo tuninga poto na jeep olingini a tuninga poto na mo poto te la jeep soit jeep ezoya merci jeep wata poto jeep PDG Michel alors fin tu retourner na suka franchement ça plaisir à toi yamba yo na clebois.com Herman Ampore otala yo de la nation tonton Banda azotala yo pichu manga ya moi ça pembe puis moto Nzambe Berger Junior ba otala yo plaisir à toi ezaki yamba yo message no ya suke puis ba dédicace na bato pour que na clôturer na héros na Liverpool message na pena héros Kazadi na Liverpool merci vraiment ndenge désormais ba komi na staff na yo la tabelo bango moko eza sala nga pasi na vana na wata ninga za na bapakalingoma na ba pechana msusu abetsa mama ko benga supaka pakalingoma te comme le comme terre scène ah bon terre scène oui terre scène amina ba pechana msusu na États-Unis Richard jeune azaki na bino sika moko ba jeune azo bunda mais na sepeka bo reconnaître vient na pour nga vient nga ngapena vient nga wata ngapena na devient nga na musique Kofina wata Kofina wata donc Kofina wata donc na sepeli kaka wata mona batunayo 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 donc en tout cas merci na batutu botali vient sur le leader américain la star babi mi ange mi démon yango nde tembe balinga basala boye pour album awate sa soki bote ya tembe ya za artiste mais c'est le chanteur to peut sa chance Camille était dans un studio na yenga zo yembango vraiment félicitations pardon merci na telle tendai maboko banque ya Rachel Fouta maman merci na viens dans Ness ma kedi dia taba papa na Jonathan yone makambo quoi ikolo tete ndai alinga babwa kakeboye tete ndai maboko bank mbono muto akomisa ba habitant to akicha saba ndeke po batala gali kolo oh longwa di niveau ala lingwa les alate ezate na cité na clôture no yanchora na clôture na yo ozona paroti la clôture na yanchora pima dai en tout cas ngana kena nga vraiment merci na Yajan Ketalov Bomba de Genève merci na yo merci na Loris la congolaise la congolia ya Louise Lubela yaya alelanga mabe nan ya Louise Lubela yaya ya Louise Lubela yaya na linga na bino mi balé Dieu d'enfer surtout na ngoso linga ngo e mablandi chimenga alinga dia na so agoda en tout cas merci na batutu merci na Liverpool merci na Hero Kazadi al atozana espace malanga plus espace malanga plus ya mama bijou apena VIP dans la kati oza bien ozo mela calme ozo biffé mon a plus mon père bien et puis merci beaucoup. Vous bien quoi.